C'est quoi la différence? Briefé à Yébani, Linda Yébani. Briefé c'est un contrat, Linda c'est un contrat. Ok. Briefé c'est un panneau, Linda c'est un panneau. Donc deux personnages et Yébani, des stars. Bako Yéba ko reconnaître une originalité na yo. Quand on parle de l'Osaka, on a mis sur Bamon, maman Tantine Linda. Sur le ils sont le baiser à Yéba, maman Mohibi. Donc faut une originalité mon yo. Makila minzoto wela wela. Papa na ngai comme on est mbalosomo. Akwa boki ka ba système moko kaka. J'ai expliqué le moko. Omoni papa na ngomoni Freddy, maman na ngambalosomo. Na théâtre. Oui. Soko tali origine ya mbalosomo makila wana omona minzoto wela wela. Minzoto wela wela zalaki théâtre na musique. Balongwe baye ko sala trio na bango mangamba. Voilà. Baye ko longa basali succès lo yenge ezala toujours na musique. Tantine Linda Losako. Liboso mbongo mo santo azate. Ai. Babali ya maboko makasi bazolaka yo bembanda e. Mwasi alipeka soro azala ko belengi na mobali ya kpitie. Isongolo e. Yanike kini ya rombox mwasi amoseka na maternité akeko luka nini e. Maka. Bame maka mobali ya piaka na barete. Akokende atikeli yo facture. Isongo. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Chers fidèles internautes, c'est déjà votre émission Rêve de Star qui est présentée par Rina Amissi Rina. Donc votre émission est là pour la communauté de Bastard, la Union pour Obolinaka. Nous faisons toujours une émission Rêve de Star. Déjà Nazana Briefy la merveille. Oh Batumi bébé Mikolo yo aza toujours un système attentif Linda Losako mais lelo aza Briefy la merveille. Je ne peux pas commencer cette émission sans pourtant saluer tous les abonnés de Congo Mokili TV. Mes salutations à vous tous. Place nous sur Obozoa na pisino bambote boss nangai et jeune King na bengaye lo ke mo na kata Canada. Je te salue. Donc là déjà na Briefy la merveille. Image Macron ouais qui est derrière la caméra. On a bandana mbote na yo. Là déjà na Briefy la merveille. Là Batantine dans le saco. Le sac. Ils sont là. Voilà. Et Briefy, l'autre yambio en tant que Briefy la merveille, autre est bandingo banda vraiment masolo. Le lot tout le monde qui Briefy la merveille, abima garçon moko. Batbako c'est gagné Briefy la merveille. Mais identité Briefy est changée. Ok pour expliquer un peu, batko baye ko découvrir yo na Briefy, na baye ko découvrir na Tantine Linda. Briefy banda na ndenge nini. Na Briefy pour battu baye ko découvrir Tantine dans le sac na ba statue ba découvrir na ba statue ni baye ko découvrir Tantine Linda dans le sac Briefy abandi wa pipe Briefy et ça là ndeni pas côté na monde à théâtre. Merci la question na yo eza peut-être parmi ba question penza sala maman trop le maman tout na maman trop na lobela ngo trop bon Pourquoi yo préfère tout nango quand même na rappeler bateau oui. Ba yebi na bango quand même place on na outil. Briefy la merveille d'abord azali moko ya famille Wendo là. OK. Oyo na botami na maman Elisa Kemolube et puis papa Gabriel. Et puis na bandi musala théâtre oyo kala makasi.
et kalawana et puis yobika bo jeunesse qui bon moi na pe au salama musalango bato musu bazoye batere que oza pedana batala misu bazomona peka que musika mwana nezomona elobi avenir ezali. OK. Na ko zo courage un jour na bino fona ba sala théâtre kana kat église oyo ngai na outil pe ya pasteur Roger Tikala Bram église pentecôtiste Salem na pesi papa na ngambo te sika azali ba vena nga ba Jojo Mulex azaki Mulex alaki camarade ya grand frère nanga ya pasteur. OK. Na kat église pentecôtiste Salem ye a outil golongwa na Chic Choc Loyenge aye banamo ko sala groupe na la man caché na kat église alors nga pe na se décider ki na banda ko sala mais déjà bato banda ka déjà na groupe la man caché bazala ka ba vena biso ba yati pembe de banda na banda nga na daga un peu jeune to ba Kevin ba Salomon tout consort na ko intégrer groupe na ba courage na ngai na ba talent na zanango makamuneso na zanango et ko sala que na évoluer et lelo oyo na se décider na bi non faut pe na bima ndenge na talaka bato mususu ndenge to talaka bato mususu na tele nde balandaka bato mususu banzela ndenge biso pe to bande ko landa ba star na nzela soka to lekana o kimi pe na tiki me po landa o kele musu classe retard et dinga na se décider na yana la maman pemeni ya maman Malo Sombo ça fait 20 ans. Wow, félicitations quand même, mais là, au monde qui rappelle ça là toujours bien, air total là, tout n'a pas bousé, bah détails on se tous va rater, mais le lot aux yeux détails au y'a papier, au banda peut théâtre en église. Voilà. Donc à battre soit banda quoi en église, mais au peut théâtre banda en église. L'église pénal. Ouais, ça c'est bien. Briefing, tout le monde a tourné barole, garçon chic, garçon mon propre, alinga ou propriété belle et du coup tout le monde a briefing, a commis tanti dans le sac. Bouana et Utawapi. Bon, ils ont un boulot, mais si tu veux, tu dois la répéter. Au moment où il faut faire l'émission, il fallait normalement assister à la répétition. Il faut faire la parce que le boulot, il y a un sali qui est manga. TV, il y a liboso, il y a un wana. Il y a mis balais, il y a batu ba mon angai, n'engue na pesi vraiment mbo TV na batu balinga angai. Philo Domingo aigle jaune na pesi mbo TV les siko sali. Donc voilà et puis Dieso la agence assire na kati à Paris. Dieso l'agence assire na kati à Paris mon côté Dieso la ndema kambo London City. Na pesi bon bambo tebele bazotanga et puis Akimi Saloum le Neymar congolais on est ensemble. Donc c'est-à-dire nako travailler ils ont permettre yo obimisa babilo ko moko bo ya street place. Talent ali mais tant aux autres travailler comme on dit que la répétition est la mère de la science on remarque comme une simplicité moko boye l'expérience mogeya alors l'expérience aux anango ils ont permettre une créativité aux anango nzamba zo besoin d'inspiration aux la facilité à exploiter yango alors du coup nous on dit garçon swag sentir le peu que swag ezali on est en mokili na biso œuvre d'art quand on a fait la rate en Paris na pese mbota yebi et ko sala que non au moni vitesse à lelo ça vitesse aux qui lobité na mokila lelo atoza na groupe aux alliés comme il la kisa makasi ya tata na yo la kisa makasi oyo yebi l'accès expérience oyo yebi na vitesse do ok na ngo lelo za que au cause dans la groupe à mutu mais si réellement on a l'expérience si réellement aux imayele si réellement leader de pas un grand au cause la grand kaka soki yo bimisi batou soko sali makambo zo mona miso batou n'est-ce pas jamais en coulisses donc grandeur ya père nanga ils en a ba fruit o ya bimisi ba muyombe gauche ba zigura ba biso ba brifi et lelo bar fallait tika na likolo ezala ka ndenge zali zo kitatiza toujours na souci ba fanatique o ya ngai pe au moni biso mesana ko leka na Congo et TV chaque lundi na King Hour mais tout le monde était à Kotaga atala ba chaîne na biso mso King alors ben internet c'est la vitesse to la quand on nzonzingo wana ba CD zali ba cassette des ali mais monde nzonzingo comme plus d'internet alors pour les lobatsa yoka pour les lobato balinga ko baza toujours na confiance na yo fallo frapper dire comme on a ba bijou kabelo ba bijou kabelo a côté pena boye moi ça Choco Milboron Tirano wana sera Naomi Kisenga kati do c'est-à-dire na frapper na teli polo na Tantini Linda gloire à Dieu batu ba accepta batu ba yamango bien sûr qu'ils ont facilité Tantini Linda pesio makambo vraiment makambo est-ce que yo moko ko vandaka on se pose la question nini ero bandaka théâtre ko revaka un jour ko mi mama pe na ba angle wana te na yebate
na yeba te ndenge oyo ebombami koyeba te me nzambe ayebi ndeti siko oyo kosala malobi nga nayebi te me nzambe ayebi nde na studio bona babimisa suku mai nayebaki te kosala mopepe oyo esali yo mpo kotina makambo yango nazalaka déjà te naza a majuscule soka sous-informé te naza informé mpo nakomomona keno ekomika mwa makila minzoto welawela papa na ngai komona mbalo sombo apama bokeka basystème moko kaka zela naspike eloko moko omoni papa na ngai komoni Fredi mama na ngai mbalo sombo na théâtre soki otali origine ya mbalo sombo makila wana omona minzoto welawela minzoto welawela ezalaki théâtre na musique balongwe baye kosala trio na bango mangamba voilà baye kolonga basali succès loyenge ezala toujours na musique nga na bimie pa mbalo sombo babanda déjà makambo wana soki nga makambo na osala juste na osala kaka makambo oyo batata na nga basalaki batata na nga balakisa nga me nakilelo po oloba studio wana tomona mpe nada pa otali kokota studio webi muta liboso ayembela Mamadou Arisho na 2000 soki 2007 muta liboso ayembela napesi ye mbote Mamadou Arisho ya Bibi Chamala muta liboso ayembela Mamadou Arisho ya Bibi Chamala lelo oyo bato bayembelaka ye ngai eza polémique te ya mibale différence ya litanti lida za mwasi donc nga nosala makambo biso basi tosalaka Tantine Linda, différence n'est pas tout pour le baquet, Tantine dans moi aussi. Différence entre Tantine Linda na PD. Différence d'année. Quand makamboka yo lobit. Ya loka neti yo kombo nongozo ba kombo na no za moi aussi. Différence n'est na PD. Différence ya ngwana PD za mona mbala komi moi aussi. Abi za Tantine. Te ngasi ko na za briefing na minute na vandia. Mais oya jouaka wana nde Tantine Linda za mwasi babi pe na ndenge ya CS bokomo komisa pe na ndenge ya solo e kende ka bo na ebite bato basala ngo menga na ni herbivore cri isongolo ni herbivore yo avandia donc bato to bayebi na pesi donc Putu Gomonza papa na Rose Gomonza na peso bambote belé na Belgique siko zali Putu Gomonza yo yebi Rufi la merveille. Lettre B majuscule, on peut l'engager José de Londres benga ngai. Tolo ba cri oya isongolo. Ba benga Tantine lo sako. Ba pesa ka mwasi mombango te akote ka nyonso. Suka nango isongolo. Ba bi obokela nani? Te na bokela mutu te daga ba cri. Ko ane za elo mo bobwa kaka. Te moni nga na bano bien ke nga na za mutu ba cri. Ba venga Dios à l'époque ba sala ba cri. Oye côté li boy. Oye ba te. E bi meli boy. Oye ba te à l'époque là. Wow. Mamba lo somba sali biloke bele mamana azali na chobo asali fimbu mundelu na katikati malo sombo asali ba ngola joga zola zoka pota soki biloko mano to mesana na eloko na ko boya molimo na équipage eloko na ko boya molimo na mbriema yango moni makila wana ya minzoto wana ezali yango moni ngana yango moni abisi bangolo isongolo siko ezali mwasi ya monene na mati na mbanda na moto na kata mbandaka menzela ba okende na mabulu tango bazokende na moto mabulu moto zo denda na sima pe sala isongolo ba pona cria isongolo Rama le pape a tout na pe question Rama le pape le président de la jeunesse Rama le pape venanga le président de la jeunesse Rama le pape na Paris abi petit na ngai mais isongolo ndongo tombola ka lokolo wana ezaka mystique na bité wana za ba cri de guerre eza ba biloko oyo laksaka faut s'imposer soko pesi makambo public yambi bakoyeba ko reconnaître une originalité na yo quand on parle de l'osako na minute so ba mona maman Tantine Linda so lobi isongolo lobi za yo ba mona maman moyibi donc faut ça na originalité moko ya yo donc pour la batinyo so o ba bakaki no isongolo eza abwaki la mutu mo je to yo apesi no réponse que non eza na ngobongo te non même pas réflexion que non eza par rapport à boye donc par rapport à ba moto ne na bisa bango bisou bay mutala bano likambo sepa nango te mokati na Kilinda bisou bay la gentillesse nyo bisou bay okati bo yo kango mama tika ndelo prince dango la boja ngo odinganga na boja na bana zala gata na boja na zala ga ebele maza mokena munene yo lokolo rata na yo bongo nga bisou bay libanza piaga basi baka bongo ozo ba brigade Sarbati la brigade générique na suka bwaki nini bisou bay c'est comme ça makila Petit la merveille. Il y a un slogan. Il y a un slogan qui est
au botia déjà obiki oyo et matakaka. Voilà. Bruce la merveille na rôle nini oyo zaka soki vraiment ba pesu yango bité ana Bruce. Et avant na se sentir que nazanga rôle nini surtout ba pesu. C'est ba pesu non, moko le kaka. Te moko ko le kaka parce que ngala travaillaka. Okoza na difficulté loko ba pesu ti ba pesu yango sokoza na muru ya musala oyo lingaka. Olinga au travail pour ça la bien alors okoza na moi raison parce que ba rôle musée go compliqué peut-être ba pesu rôle mongo boye. Faut ça la ndoki, faut ça la biloko ba non par rapport rôle ya kozala brifi na tantine Linda. Que brifi azali Linda pas azali. Ça se sent que non ah soki na osala nga vraiment na se sent à l'aise dans rôle mais dépendant na histoire. Donc histoire ba commis ce que c'est na la brifi na za brifi c'est une Linda. Donc nga za nga laisse loko na nga polyvalent donc voilà. Elo nini ya malamu rôle ya tantine Linda et apporter le depuis aux joueurs elo niveau mo va no bité rôle oyo depuis na kota nango et pesanga vraiment et pesanga vraiment makambo. Tena ko sauter na pesi d'abord nzambe merci parce que inspiration autant que la ginga ina salango na eba ite peut-être makambo ko pesa lelo yango esali et mati sanga lisusu koleka na kuwanga nango te Linda koma modèle koma marque oyo ya ko expliquer ba tout des fois te Yannick Kini ya Romox Monsieur Coca-Cola Bogareti na poche na carte Afrique du Sud Cape Town Pretoria Durban Polokwane partout azali Yannick Kini ya Romox na pese mbote ayebi makambo ndenge kendaka donc Linda pena emati sanga na mona ba Laurent Sokoko le pétrolier na Katangola pona tantine Linda et qui ememisa yo longola mana ki briefer matiso so moi likoyo makasi c'est parce que loko to ba tout ça na vie soko za ko beta na vita obeta équipe munene mais soko loko ya accent faut mettre au mat même matit salaire mati visibilité mati makado ça dit linga na vie et loko to zo sala et matsaka zo sala ngo très bien alors Linda emati sanga les sous briefer ba yeba na déjà. C'est quoi la différence? Brief à Yébani, Linda Yébani. Brief c'est un contrat, Linda c'est un contrat. Ok. Brief bataille na panneau, Linda bataille na panneau. Donc deux personnages et Yébani, des stars. Voilà. Grâce à mes fanatiques. Oui, qui a réponse il y a star na bino Brief. Brief et l'on nous regrette na rôle wana. Des fois comment vous mettez au bit non rôle oya qui pédé o na zoa oyo. Yani lo mo va na vraiment bonabité à pla koto na regret. C'est-à-dire na regretaka te pour ça boulot na nga mais ça na mo ba réalité mo belé pe oyo lokola ngai na rôle na nga na bana za mwasi donc par rapport ya personnage na ngai na zaka pédete na zaka mwasi mais na bato batala ka biso ba comprendre ga te bazo mona ka ah jo seke bena koma bena momi na nenga solo donc za rôle yana lobaka est-ce que maman balosomba za pédé balosomba aza maman balosomba boti mwana ko mona tantine Linda mais bato sko tellement ba komi ko s'adapter ko comprendre que différence ezali ya za mwasi pour ça la accoutrement na ngai taille na ngai ndenge na lataka donc rien à voir na makambo mususu donc momi penza maquillage na ngai ah voilà mais information sur les important yo bon na plateau na excusez pena information sur ko pena bato bazo zela tantine Linda so bibisa single na ye comme on a Sukumaye. Sukumaye na Swahili ezali tindikaye na kimongo pe tindikaye. Oh. Na Swahili tindikaye pusale na kimongo pe nengo. Na Kiswahili eza umusukume. Ngala ki Sukumaye. Sukumaye na Swahili eza bongote tindikaye. Kasi yango na. E bona Swahili yo le bisu eza tindikaye nde. Je na Swahili no lobani. Umusukume. Ela kisene. Tindikaye. Kasi umusukume tindikaye. Sikuyo lo bisu. Na mongo Sukumaye tindikaye na Swahili nini? Non na Swahili yo le bimaka mususu. Ba problème ezate loka yo bongo si Swahili ngo seke mu debse ka kosinga. Mais problème ezate mais Sukumaye. Ah jonga kosinga ye. Yoko so Moussaël. Ah oui, je suis Moussaël. Ah oui, très bien. Mais c'est marrant Guido quoi. Ah ça va pas de problème. On peut apprendre caca. C'est-à-dire dans ce bimisa single nanga le premier max. Oui. Le premier max oyo moi de la femme, moi il y a Batantine Linda. Yango na so bimisa bango Sukumaye. Merci na Yannick Kini ya Romox na bola munyo so na soutien na yo nyo so la ki se pa na ngai. Merci Sukumaye enfin ezobima. Na mois de la femme le premier max. OK. Le 8 max mais totali na stratégie ya bureau. Vena nga isele na taliba kao debout na taliba tutu ya ba Kembonzila batu na ngai ba Gaspard
Amisini, Gaspard Amisini, motema ya Naomi Kisenga. Kisenga donc Bambote Belé, Bangoto Batale Babité, non photo binango. Le 1er mars pour déjà le 8 mars, ma mère Babina. D'accord. Donc, c'est le niveau de Robina. Tu déjà déjà training ici mokili. Le 1er mars déjà tu as la Soukuma et à Brifi. Donc tantine Linda bena il y a Brifi et Linda. Linda bena qui la mongo. OK. Babalia baba koma kasi bazela ka obembanda e. Mwasi alipeka soro hazara ko belengi na mobali ya kwitie. Isongolo e. Yanike kini ya rombox mwasi amoseka. Na maternité akeko luka nini ye maka bame maka mobali ya piaka na barete akokende atikeli yo facture isongolo e balobi rendez-vous na bafle babandero lezo mata déjà parce que na maka munengo na clip ezo boka bokulaka bodino ayitaki bino bien ke mobali ya mbongo akufaka nokite po aliaka bio aliaka ni ya mazamba aliaka lituma. Vous comprenez? Mais bateau bako kupaka mingi okolia ba vivre frais ba beti formole donc suka bara mobali ya mbongo kelengi ya mobali ya mbongo aze elengi lokola libongo na mpose basambi yango aliboke bon tu la merveille pour na ba jeune oyo okulaka bodino engambe mobali pour na ba jeune oyo bazolinga pe bakoma lokola yo balanda lokolo na conseil nyoki kopesa bango nzambe aleki nyonso basambelaka mingi balinga musala na bango pensaka musala na tout moment ici bozali soko osala nango te misala grand ça lokolo ezali kolakisa te na miso ya bato lokolo oza nango pendant koza nango te c'est-à-dire kolakisa te na miso ya bato lokola mutu moko aza mutu moko ya pasi po mutu to amono na valeur te linga musala na yo mingi yango nde kokomisa yo na place oyo po biso na tokomi te. Secret na wezali. Secret na wezali kolinga musala bonzambe respect na makulu tunga na kuti respect ya musala et respect ya ba relation otolukaka faut que vous allez reconnaissant parce que nous les artistes il y a des fois baza qu'on reprocher biso comme le grand alors tout baza ben grand moninga sali sur bosani yetinga na profiter ko pesa merci na maître Serge Boutchanfou hein donc maître Serge Boutchanfou bambote belé na yo motema ya mama Inès Mbombo et si vous allez bambote belé maître Serge donc nzamba lola abatela yo et puis na kobosa na te ya na ngai venangai donc maître Bekwa na Londres ya baleke belé venanga Blaise Bekwa hein maître Solo 5e dan bambote belé na yo Akimi Saloum le Neymar congolais hein on ne change pas l'équipe qui gagne. On est ensemble, Didier Saïd Massanangai, Papa Nadiams, et puis Tati Yangala Mukulumosi, Venanga Peso Mode Sugo, Tati Yangala, Massananga, Berti Souvé Zara. Oui, bien. Et à la table, ça m'a cassé la vie. Ah bon? Camarade, on a un bureau, on a un ceinture, on a un ceinture partout. Si on a qu'un Turquie, on a Pessi Mode, on a Berti Souvé Zara, on a ceinture, on a trésor Nina na Turquie. Na pesi mbote miezi shokoro na Turquie na pesi mbote na ena bunia na pesi mbote na mitera champagne mwenzi wana bayambaji nga na bunia zaki ya koinda lokola roi na bunia mbote beleve nga Ivi Sulubika na bunia bana kisangani inapita Bulaya na kisangani bukanaki donc na pesi beno bambote belé et puis Naomi Kisenga na lobaki donc on est ensemble merci Lex Lumina. Merci na yo bambote belé domaine et puis na kosuki ça na Pélagie Masamba engandangirima te na pesa mbote na Pélagie Masamba engandangirima ser na ngai na minute na Turquie et puis Apocalypse Bella de Guzman et dégâts matériels. Merci beaucoup. Donc Eza rêve des stars à chaque fois que notre kuta na bastar na biso tellement que émission Eza rêve des stars nous parle toujours toyeba rêve ya bastar na biso ezala toujours nini Brifi la merveille to ebité au bana travail na okala dépôt bandi musala o rêve nini ya yo ya vie au déjà sokotisi na musala oui na musala et rêve na nga ya vie jusque là na rolo bateka na kokisi parce que ba rêve na za na ngoza munene na d'autres travail pour ça te na sepelaka na lingaka na sengaka nzambe na lobi musala o nga na kosala esepelisa bato édifier bato elongola bato ba stress epesa bato ba bonne humeur déjà de rêve liboso nzamba salinga rêve mususu ke bayeba nga na mokili naza na facilité place ke compliqué yo to moto mususu lemsonga na kota na facilité pour na musala o nazokuta na ba relation o esaka to na benza na te pour na musala o
Donc, mais jusque-là, on n'a pas toujours à la bien. C'est là le premier max Soukumae et Zoya. Bon, nous voilà déjà à la fin de cette émission. Non, Moutou Baksa, ça, mais sauf que le numéro de téléphone pour encouragement, message, conseil, reproche, plus 243 90 47 64 323. Na TikTok, nanga Tanti Linda Losako, Instagram, nanga Tanti Linda Losako. Na Facebook nanga Briefing Lundula Lutumba page. Na téléphone on a page Facebook nanga Tanti Linda Losako donc officiel. D'accord. Voilà na batutu balinganga. Merci na nongo ya kotala biso. Merci na le grand caméraman Choco Milboron Tirano. Imak Makengo. Bisous bye bye. Bye. Omo suka biso bo Tanti Linda Losako. Balongola ka mwasi kale soka sibalati zakaite. Tanti Linda Losako. Liboso mbongo mo santo azate. Aïe. Non voilà la fin de cette émission. Un grand merci na bafan na biso ya Congo Mokili TV, équipe Mobimba, Caprice, je vous salue madame Capriski, je vous salue Ornella Kouete, Marcel Antoaibou, Mwanzayaka, donc Bakinoso Balinganga, Imak Notobo Sana Tam qui était Mike Macron qui est derrière la caméra. Je vous salue et on se retrouve à la prochaine. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la Fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Founou n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wecha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que les ponts reliant les camps bien-aimés à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Moungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.